Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Est-ce que des choses beaucoup de président na yo muyombe gauche? Te bosola WhatsApp bobenganaka. te to benganate. Te to benganate. Benganate. Pourquoi? Il est autant. Tant que ça numéro na ngate ngape na numéro n'était. Luka pete que luka oza numéro ya papa na. Papa yo. Ça bien ba mona suza kota la papa na e. Sonzamba sungi. Ah, en tout cas na mokili to vivre to na bato belé ba chokanga. Mais muta chokanga makasi Souza. Moi ça muyombe gauche. Ah là là. Bon. Pour ça tu baja ngota 2 fois 3 fois. Nanan. Muyombe gauche. Ah le kechubo niko. Na bona nga eh. Yo na mamini chita bosola bien. Très bien. Quel problème ani? Comment appelle Telikango Kale? Toyo kaka yango longo saka yo. Non. En tout cas, les mots yakana sous le mana président na yakana. Ninga pa na vana sinarke. À l'époque wana biso nyonso gumu bimba. Toyebi que président moi sina likango te. Développer la muyombe gauche bas ne banzozinga za ba banzozinga moya ba kende zate. Bokendeni. Alinga ngote. Te abandoni ngate. Ndoli ngate. Et parmi l'opé longo la vie hein. Eza ba kawana. Déjà biso to banda jouer bon vie attend que nena nzonzi. Akoma ede na maramu susu ke biso to tikende ti ba loko. Ya commis des jeux international quoi tu vois. Na sinak ezeleka na ngamote. So ba bibe na ngamoka na ebe français te na sinak archifo. Tozana na ba couper pe na bo kati be kala ba bito bandela. Tozana ke belé. Ah le notamment on a vu sur le théâtre le jeu premier. Les lots qui hôtel on fait la félicitation na banani. Anding ba wasa musala na projet na ba groupe nyonso na ba chaîne nyonso na ba chaîne nyonso les kids Belle Vie Sila na ba bengi au journée moi ces jours nous avons participé na ah oui non kende non tala ka temps non kende na ngisa problème te biso batama boketi Nathalie taye non ebate oh les ketchou pour arriver à payer ça et le moro ba pièce na bino sala bo sanga na bino nyos bo sa pièce moko bo ba terre tu ya kala mbe gauche bon nga souci na ngai zaki lelo so nzamba tika ka mbonga sala mfi ne na ebo medeto ba di tournage parce que zaka projet na biso ba na ah ouais papa tiki nga ton na poto OK na poto c'est ça ezara nini mema papa belaki déjà bande ko bela abande de ko bela na sima après 5 mois après so inani boya okufa passé hein makasi ça va voilà tozanaye c'est bon hein? C'est bon voilà linga papa na trop hein papa ne mutapa oh tenga la libanda oh vous comprenez les akati hein bato ba libanda ba nga pe ba lela suzu lelisi bato hein ba souvenir ni mala meza papa ebele courage hein courage umona ka nyangi poto sko mami so bi masu trop tezaka lo akati kaka vous comprendre oh get mwana na yo bo ba parcours ya mabe ba mauvais souvenir moko ya mabe o na muki na yo po aninga te ta baninga po ani bisote po ani papa mama ezalani to koma bwe omilobela pe ah oui et ya pe na ba à l'époque wana na ton zana ba 10 ans 11 ans na na ko ta tête même ko chanzana bilamba la tate à 10 ans 11 ans na ça c'est vraiment na olo bana passi hein malgré ça longue l'équipe bon à des fois aux appels na bezo okende théâtre déjà bazai ko ba obenga no mais faut oluka posa bien âge à 10 ans FBT SARL Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis.
makambo mbongo sala ngo awa. namona kiazaka lobi tina yo twino saa nini oyo eza agence ya transfert nde na biembe onyeso de Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandia Kevin Pandalekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na abonné tout, bolinga émission Nabiso Kati A na Kati ya Congo Liziba TV, Kati o memel rabino toujours bastar Nabiso ya Mboka, Kati le rabiso ki oleki na Kati ça dit que makamunyo so kitoko. Merci susu na ba sponsor Nabiso batika rabiso te lokola FBT misalande ya Papa Paul Fikipo na mama Nathalie Fikipo aussi na PC Ombote. Aussi que na Exodus, babi Exodus, babi flat, hôtel, salle de fête, studio Maramututu, ezo pesa to zuwa. Batomi ko loba na Exodus, bakokoka bangonga ite. Balobi mama Aline Misha, mon petit ma papa Misha, babi yana Exodus mikto. Peut-être toza sous na boutique maison d'habillement 243 balobi eza sika mwa kitoko. Ola ta ba chemise kitoko, mamba kitoko. Et tozane lelo actrice na biso oyo atika biso savez au plus de 10 ans, j'espère to koyeba na kati ya chaîne Abiso ya Congo Liziba TV to benga na kombo ya Souza oyo alelisa ça dit que na lingaka na sepelaka ne mingi parce que koko nanga lingaka tia alingaka mingi ya mbonge apoli na mbula likola Souza Souza ma to solongo na kati ya Congo Liziba TV. J'espère que Jonathan Dario déjà au fungoli biso poto sola na invité na biso ya lelo na kombo ya Souza onga na yebelie toko découvrir na kati ya Congo Liziba TV. Merci susu na bato tout bolinga Kevin Pandalekechu o botala rabiso. Voilà, bonjour Souza. Bonjour les Ketu. Tout moi micro. Oui, bonjour les Ketu. Ne lobele changer poto. Les Ketu tiko 500 lobele changer na ndeni. Est-ce que peut te changer à mon lobele? Ah. Non. Bonjour, bonjour les Ketu, bonjour. Ah, batutu balinga kati. Oui. Et puis kati les Ketu ezara kati moi ba problème nga. Les Ketu problème nanga te hein. Te yoza problématique te. Merci na ba onyo surtout balinga nga sous de Monica ya bino. Yeah. Voilà, ça lui fait plaisir ya mon émission na biso malgré tout ça on a poto mais tout ça on sur Anaki ne ça linga vraiment malgré na poto tout monde en la tête poto mbora ba faire mbora misala babani welcome bienvenue na mboka na yo Congo. Combien de temps déjà? Merci, ça fait depuis 2013. Ouais. Donc aujourd'hui 11 ans, 12 ans. 12 ans déjà. Dans 11 ans et demi, 12 ans. Ouais. Souza de Monica, Toro Solano Lelo. Tout moi micro na yo. Toro Solano Lelo. Nyabi ke bate belé ba ko découvrir awa ba ko mona parce que bibi mikolo o comme na succès ma kasi na TikTok o ko binaka trop kuna na TikTok parce que to landela ka batu nyonso pour ça la bien. Souzo e binzambe. Ka na vie à lelo. Elo eleki nzambe zate. Si. Nga na yeba nzambe banda tongo. Voilà. Donc so na vivre à lelo ana azopesa nga souffle de vie, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Nzambe ka ande muto zo bomba. Quand na biso bonga vraiment au to fond na prière. Amen. Parce que batu ba tala biso ko maman Nathalie Feki pour monter ma papa Paul Feki pour FBT misalande lokola Exodus pe tala biso non c'est là au fond la biso na prière pour batu tout ba rotala lelo Souza de Monica et ça la bango bien. To bondeli. Merci Seigneur Jésus, merci Nzambe na nyonso. Merci pour notre temps au pesi biso ya kokuta na ngala bandeko. Olongolinga musika na mboko na uti nazana devant les Ketu na ba fano balandara biso. Merci pour la grâce, merci pour tout. Pesi biso inspiration makasi émission les bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci aussi na batu tout bolingaka kati na biso. Tozane lelo toko sola plus mambebele toye ba vraiment kati na yo bien habillé toujours comme en Europe hein. Au petit couleur d'été hein. Toi na moi. La moya couleur d'été. Ya on va bien couleur d'été ba couleur bo ça vraiment kitoko. Merci. To sola nanu plus mambebele belé. Toye ba nanu kati ya
Souza parce qu'on a bien un combo ya Souza ndo baxi de Monica tu vas nous vrai nom ya Souza zanine vrai nom nangeza Tambikila Bibimu prénom nanga Iget. Voilà tout son nom ambia Iget tout sur la vie Iget tu ba Iget azanani na kati ya émission na biso kati penza po ese pesa tout ba hota la biso siko Iget bete biso no bo mwana Iget ki muki ya Iget. Bon so nga na botama no zone né grandi na koli no zone na botami no zone ba bota biso toza 6 grande sœur na biso tika biso akufa to tika la 5 donc grande sœur nanga mai ya mi balé Karine ya mi satunga Iget ya 4 Solange ya 5 Kabasele ya 6 Mozart donc na maman na biso abota biso 6 toza envie nzamba obatela biso maman Marie Ngwanza na pesi ba bisu bisika zali papa na biso nde akufa. Iget aza mona boti na mariage. Oui. La vie c'était comment la vie Iget bon moi parce que eza ba réalité to kuta ngona mokili mutu kuta ko na maramna ye tu vois nganga leketchino na koli boy na koli Iget vie Iget c'était comment la vie bon moi na moké tu kina moké na yo vie Iget ça ki ndenge nini. En tout cas leketchu biso to kola na pasi. Oh là là. So dans le bi pasi veut dire pasi pena ya pasi. Bon to kola ki papa même chose avec journaliste à l'époque avec na presse écrite, il y avait pas beaucoup d'argent en fait. Donc tous équipes vraiment en bon côté, to bando na le pan on a biso équipes le pan mo koko na biso akufa tiki. Bon to vanda na non clôturé, zaki na bien té to kola la vie à pasi. Donc on a biso na otanga. Donc to kola na biso na vie à pasi, na kola la vie à mbongo. Si. En tout cas na ebi nzala, na ebi pas sur zanga, na ebi ne bazanga. Non ebi sorte lelo qui est en susu, na mukienza maromo permettre que to somba ta lipa, lelo na bossa biscato wuti. Biso kola na vie à passer. Iget beaucoup la vie à passer, c'était comment la réalité. Papa là na presse écrite vie ndo ibanda ko zali ko tonga wana na monga fula na makana ozone. Na ozone. Tuzana suka mi en régie des eaux. OK. Donc si ma suka mi en régie des eaux. Quand ça tiboé, si ma suka régie des eaux. Avec na biso makana manza numéro 13. J'espère bana ozone na miso ba ko tala ba. Na pesi ba ozone nyo sombote, mabele ma mais donc côté kuna nyo soto ba ibenga. Donc Iget vie à passer. Beaucoup là na passer man etanga. La difficulté wana ezako komelonde en tant que moi, c'est tant que femme na muke na yo parce que bilo nini ezako déranger vraiment. Bon à l'époque wana na koloba ke nzamba sala biso grâce grande sœur nanga liboso akanga suki. Voilà. Ya mi balenda ebo kanga suki te. Mais ngape na ebo kanga suki. Solange pa ebo kanga suki. Donc déjà ngana zeki déjà na ba 9 ans to kanga de ba suki. To koloba te ke to bando yo ka ndenge ni po na biso te soto zui to lié soto zui te to fa na biso et c'était que to yeba ke oui faut ka photo zwa to photo lata non c'est bon te to za biso normal déjà ngana mu Congo maman na biso auta ne ba Congo donc ayeba ne te ke maman tam sala ki biso ke moi si so gindeni so ndene bi ne mambo ana te donc nyo soto to ndo kutana o lipa o kwanga o nini o matembele pondu na biso yango kani to bando na biso to vanda na biso nango donc pour nanga na ndo mo nango ezeki nango normal en fait normal parce que ndo bina suka miwa la vie vous on a tout normal ndo lobi bo retrouver tout normal sans si à vie comment na kotanga ba classe ezaki ndenge ni na bo mo nango pour pas difficile parce que déjà na lelo na kisasa to na l'époque wana il faut oui il faut avant classe moi robenga na ya moko robenga na bino mais grande sœur na biso si sa classe wa liboso akufa biso wa mususu to zotanga ka mami mais tant nzamba ya ko sunga presque bandeko na ngani soto batanga ki na côté bon classe batangi ngapi na mosala ma mususu théâtre tout donc c'était ça. Voilà, tout ça na Iget au bébé na combo ya Souzato sur la plus 4 naie nabi ke batube ba redécouvrir j'espère que tu le ba internet tu le théâtre no ya kala poto cha na ba émission vraiment but ya 4 ya moi ba vraiment vie bon mon na histoire naie abi ba koli vraiment na pasi ndako ezozinda mais tu ba kolo na mino za kinini vous avez colonie na mu Kongo Mumbeku
Congo. La vie même tout banani get na quartier baninga okotambola bango au fréquentaka toujours bano ya passe na bomwana na yo to get non ki o to ebi ya suza to be à l'époque wana nazana bayarita Sandra Kenda zana Belgique yarita na bika zaka na zone tozala ebele ya batantine ba mami ekeli tozala bango tozaki ebele ya bafika ya kote na biso bon bango ndeti na ko bana biso nyonso bato bazala na mbongo ezalaka Sandra Kenda Sandra Kenda bango vraiment bazala déjà mona colonel Kenda à l'époque wana bon nga pe nazara na mukie bango nga zaki na ko bande bazala bon bokola quartier moko mais bo ba master mais bango bazaki mikolo Kenga amo batindaka yo amo bakabeli yo ka bongo. Et papa na bino tonga en vie azako mona ngonde ni ke bana nga msuba otanga te papa biso zaki maele oui papa biso zaki tel so na mi maele veut dire maele papa biso azaki camarade ya Pepe Kali ah oui yango kata msu kombo ya leki na nga ya avant dernier na biso komone kabasele ya mpanya ka papa biso zaka biso to koli to kuti papa biso camarade ya Pepe Kali donc Pepe Kali bando ya na ndako na biso magika nende na biso tanga bongo Pepe Kali banda ko ya mama Pauline mami Mbula qui ton âme repose en paix mama Pauline donc biso to ndo kende pa ba Pepe Kali na bandal papa biso batanga classe mo na Pepe Kali donc c'était ça papa biso azaki nanko papa biso za bato ba jara ba papa ba kabambongo libanda donc azo kabambongo so azimbongo azali na mbongo te ke belete voilà papa biso so aza mbongo bien so boyeba ke vie moza kuna indi papa biso bien nga surtout nazaka na kolo bana zaki ndeti papa te mais master nanga en fait papa nanga za lokwa camarade ezali on kakate yet boete banda bo bébé kutava kutuna na koma na mamba ba théâtre donc c'était ça papa biso za bien soit débrouiller na zimwa mbongo na a des frappé fufwe monani masango pe monani matembele pe ce qui pesate bovandi ils ont dérangé get na batam so tanga raté o vanda kabwe baninga ba ko classe déranger ma casse les questions vous avez besoin tam so baninga mso bozana ba classe mon lobi to sala examen yo salité au mona et déranger ma casse et déranger vraiment ma casse a des fois ngamo ngoma le so na vaninga nzambe wa malamu nzambe wa malamu pona nini ayebi tant mususu alexé ko na ba parcours mon boy pour lelo pa memo bisika memelio donc nzamba sala marambo oyo ezala na ba virgule te ezala pe na faute te nzamba sala marambo oyo ezala vraiment tout droit de lobby vraiment iget oko tanga oko kola nanu na quartier na famille na yo ndezalaki papa ko lukaka muke mukende lobaki est-ce que ezablo musu etika na mutu na bomwana na yo o e blessara o va ato vani o le kisaka meyaka o kaka ko za nini on a bomwana na yo bo ba parcours ya mabe ba mauvais souvenir mo ya mabe o na muke na yo po aninga te tabaninga po ani bisote po ani papa mama ezalani to komabwe o mi lobela pe ah oui et yapi et yapi na ba à l'époque on a dans ba 10 ans 11 ans là na ko ta tête même ko chanza na bilamba la tête à 10 ans 11 ans là ça c'est vraiment na olo bana passi hein malgré ça longue l'équipe mais bon à des fois aux appels na bezo okende théâtre déjà bazai ko ba obenga no mais faut on ka poser bien âge à 10 ans ouf donc vous allez bien bilamba la tête mais obi a fuka na kindo keka mon âge à 10 ans autant à noter hein naza otanga mais à classe moi tantôt plutôt mais bon amener valer a été bon taka qu'est-ce que biso to bota ma 4 filles des garçons parce qu'on a 4 filles wana tam so weleli moi mi balé yo tikali nan yo zeli nan na âge à 10 ans au sa théâtre parents ni na olinga to famille ne linga ke moi na bango 10 ans c'est déjà ba famille zaki papa mon nyonso normal to papa mon ki ba parents disant ba zala ke ana makoki te moi na aluka na ndenge na ye bon eloko lelo na comprendre lelo ndi na komi mama boye na comprendre ki papa biso à l'époque wana tonga na yebisa ki na sa théâtre même ko chayi père na biso na avancer au mukie ayepa na biso azaki na bezo papa biso te na journal o mona ngas ko na moni miombe go chambi te na sa na théâtre 10 ans papa biso boy non esimba te
esimba ta boyaka penza après kotungisa isa nango lote na peut-être on ba luka pe bana ngana ndo jouer na nga mwana omoni siko ayebisi mu j'ai fait un âge à 10 ans éveiller c'est trop dur déjà de nature na loba mingi ngana ngoma loba na théâtre bana na botama na bundate na loba mingi mais théâtre penande lobi sanga loba na beti la biso na biso siko tangu muyembe gauche aye papa na biso a lobby na yebisi na sa théâtre papa biso boyaki nga monde na bandi siko insister et qui peut au sala ke muyembe gauche ko moya mingi papa biso tsaka na journal ya Michel Adilouya à l'époque atie na journal bando ya mingi tellement que nga pe na za ko insister ti mo ko biso ye pa luka 7 so bo luka bana bozwa yi habité ya to ninga kutu ban tu kuna besoin ban et puis ça mena papa nyo sauter na kilo na ipo kende ba benga nga ba ko tinda tinga nga ngoma na petit bitinda ba tinda pana otiki classe na kenda pe classe na bando kende ba classe a ezala tour à tongo des fois tour à midi c'était comme ça a des fois na kei so tour à tongo pe na kenda parce qu'à l'époque na théâtre même to bando répéter tous les jours to bando ça to bando répéter. Donc à des fois lundi so vous êtes tout à tongo que notre classe à tongo na pourquoi na so bimi OK non théâtre mais au milieu mon pe kando OK ba otina na bon pour ça no pelote souvent ba répéter yo so mina lipa so mina ngaboy iget na âge à 10 ans au tambulo rosala moi pe na ba j'ai un petit garçon j'espère ko comme à niveau moi na comme na courage ya OK ne ko approcher peut-être groupe moi no sala théâtre ko insister les sous pe guani ya ki ondenge nini sentiment ya théâtre ngala sentiment ya rosa théâtre ngala mano mona on dirait eza ko sakana en fait po moko musu pesa ki mona baye baye okutanga na sakana na mabele kote kuna ba belo suza botie ba ja basili koti tondo sango na sima veni na biso elandi na veni kamba tondo sango kuna ngala mona ngweza ngokana kina nga musa théâtre to sali théâtre après na zongi omoni c'est bongo iget oyeko dans le théâtre oyeba subani oyeba lisusu non oyeba suste kala kala na âge à 10 ans déjà oyo iget to bingi na kombo asuza bandaki théâtre na groupe ya papa na biso Muyombe gauche ezai kombo ni groupe Muyombe gauche zaka groupe Muyombe gauche liboso zaka chic do de Muyombe gauche après tango bato musu balongwe après otika kaka groupe Muyombe gauche totikala ka bon groupe Muyombe gauche o iget akotaka iget to sola na mwa muke oye groupe na âge à 10 ans oko sala théâtre oko sala théâtre oko tanga expliquer biso nanu pe biso tango comment na kata groupe wana bato biso totala bango na théâtre to yebi bango omona banani déjà à l'époque on na kutaka via Quidman na Pisimbote nakutaka Santa nakutaka Mbonge azalaka déjà nakutaka Ali na yemo Muyombe gauche bato mususu na bosani bakombe ba umela te o pina batikala mana mi pazalaka mais akendaka na groupe ya aluya longwa ka l'époque wana na ya kama ya kozonga aumela ata zongi donc bato nakutaka bangwana à l'époque wana onga na yaka na koti au Santa pe premier rôle ni au vraiment ba pesa ko na kati ya groupe wana donc na kolo banga na groupe Muyombe gauche na tant na koti bongo chaîne ezai kité yango bazo ya papa biso kwa koma bango na presse écrite Muyombe gauche chaîne ezai té bazaro leka na TKM balongola bango sko tanga na yeko ya ba papa biso banzo koma ka ba na journal ngongo luwo abengi Muyombe gauche azonga na TKM to zongi TKM groupe zongi na TKM bando diffusé ce qu'on a yaki ko kima na ngape groupe parce que banda ko tinda nga mingi na ngoma neti mona bitinda na yena ngo kima tant na yo kima après ba komo leka na TKM tant ba komo leka na TKM ba bandi pe film ya papa Ali telema okundanga mutunanga ba bandi film wana tant ba bandi film banjo leka mkomsunga na kenda classe nde balandi na classe ko bazena besoin na ngana tourner do yumela ite pona kime bitinda babanda otinda mingi na lembaki moi batiba otinda ngala kanga bon basuki ya ofele ka bongo à la après na yo tourner ce qu'on a filmé autant film chaîne zongi après ça ba 3 épisodes ou 4 ou 5 épisodes si je me trompe pas après na encore tourner
donc mbala moko totalaka ça tableau moko mbala moko bato bayebanga mbala moti lelo na pesa komba Souza Miombe gauche wana âge 11 à 10 ans tu wana déjà na colina combien d'années ba 11 ba 12 ans na combien d'années ba 12 ans ça dit qu'on répéta kaka to répéta kaka to tourner te à titre groupe ezongi na chaîne na Congo na TKM après mbala moko et ça là papa ndeni bon papa biso za dans monde ba star en fait OK talaka mtazana pepe calé et tout amona na ngoka normal mon amona na ngoka normal parce qu'on ngamoko pe à l'époque wana normal na classique c'est classe que tu fais ici là déjà classe OK non ndeni classe OK non ndeni OK tin et simbatin et OK te kata classe na kati dérangeant papa te mon na kati classe et dérangeant à l'époque mon so matam so na 6e primaire na 8 certificat na zonge sous classe na motanga na moyo na tanga na moyo na tanga na ndakisa na tanga na moyo mais à la classe préféré mo comme mon ami maman tika na bima kende moi babengi sou même go chaiko zonga na mutuka parce que moi baninga msuba tanga ezate na libanda plein à craquer donc na zako obligé fona kataka classe na tika na un peu classe. Vous préférez aussi que nous continuons théâtre? Na préféré quitter mais comment fait qu'il a tika on a combien na 3e commerce dans sa commercial na tika na otiki na classe. Voilà, toza nelo na Souza auto bengi na kombo ya Iguette. To so comprendre les quatre cinéma beta vraiment parcours na ye et après azo évoluer au ça na théâtre. Papa tika Rabino, papa Bota. Papa tiki ngato na poto. Na poto. OK. Na poto. C'est ça. Ezara nini et maman papa. Papa Belaki déjà bande ko bela. Abande de ko bela. Na sima après 5 mois après so inani boya kufa. Passé hein? Makasi. Ça va? Ça va. Voilà, toza naye, c'est bon hein? C'est bon. Voilà, linga papa na trop hein, papa ne mutapa. Oh, denga la libanda. Oh, vous comprenez les akati hein? Bato ba libanda ba nga pe ba lela suzu leli se bato hein? Ba souvenir ni mala maza papa. Ebele. Tout le batani quelqu'un. Eleke Bele. Meilleur papa du monde. Oui, va au même poto hein. Voilà, c'est choqué, mais il n'y a pas de choix. Zamba osala kaka, Zamba osala. Courage, et un peu stressant. Et papier sur les alliés, vous pouvez Souza, papier. Merci. Ok. Vous comprenez les akati, tu sois papa na bango, le aza star, le lo ayebani mukili mobimba, aza pe nazala pe fan na ye depuis kala na lingana musala na salaka. Courage, hein, courage. Au moins la dernière poto ce comme miso bimaso trop tezaka lo akati kaka vous comprendre. Oh, get Jonathan. Voilà, c'est bien. Toroso, la kaka, Souza, succès, pour jouer. Meilleur rôle, meilleur film, à peu près, c'est ça. Bon, même si je suis raté, si. Même si je suis raté, donc, si vous avez un rôle, vous avez raté na tableau monté. Donc, on a un ba film nyonso na jouer pas même gauche na epata na si et rata na monté Souza presque ba film nyonso parce que tout le monde na gauche mais a watcha mutu na film mais moi mutu pas vendre 3 films à l'écarté mais pourquoi Souza za ka ba film nyonso comme na Souza na façade mususu mais moi ba principal na ba principal pour aller na et au sala ke tant on a biso ke na kuta ki ba mikolo na nyonso presque ba ngotu ba longwa na tikala ngamo si na tikala ngamo loko na ope na tikala ngamo na ma Naomi si je me trompe pas na tikala ngamo na ma Naomi ba chocolat ba yo ya ba te belé skonde to zala bongo na kolo ba nzamba sala ma mususu oyo ngano to comprendre ah oui nzamba sala ma na ningi si mimbe o shayibi ndeni asala ba mamna ade
botiki pe ka mabe na mino bomona babi bon to sala ka lokola insister après tant bo sala bomo le basu azai na raison a des femmes mingi bando le kabon Muyombe gauche papa na yo président na yo mutu asala elo Souza zala non? Ah oui. Hein? Mutu abimisa Souza na miso abat. Ah oui. Après ça a chance quoi. Chance. Souza. Moi ça Muyombe gauche. Ah là là. Bon, je ne sais pas. Naïna Lobani. Et la réponse, tu sais pas comment? Non, Lobani. Oui ou faux, Souza, moi ça Muyombe gauche. Si on a le bif faux, bah, ah, wangani, si on a le bif vrai, na rosa, moi ça Muyombe gauche, vraiment. Et il a opé? Ok. Bah, dans le bac, Souza, il m'a Muyombe gauche. Oh, mukini mobimba, mutuno ça est bien. T'as quoi mobile nangana zana yebi. Imagine. Na mobile nangana zana ya yebi. Pour ça, tu as déjà 2 fois, 3 fois. Nanan. Muyombe gauche. Ah, les ketchubo niko. Na bonanga hein. Eh. Plus de 15 ans, plus de 20 ans, et pas Muyombe gauche. Ou Meli Penza. Tu na umelaka. Ou Meli Penza. Na umelaka. Yambonge, ba fies na binoana. Yambonga za akufa. Kala. Oh, ozana kinto na poto. Nazana kin. Et ça là on dit Wambonge. Ah non, c'est trop mal. Ça fait très très mal. Bon, on fait trop jeune. C'est ça. Trop jeune. Babiso peut total abino, surtout bon ba sentiment. Et bien, ça makambo na e. Oui. Mais mal. Ça fait mal. Total la bango penza ba Souza, surtout na ba jour musobwe. Kala yo ye ba no pete ozara da star, biso za ne lorote. Devant na lemba na uta classe. Na hôtel biboli kana boy na ba mona ya mbongo to tonde la bino ana ta mokili lelo. Ndiko sala la ka bolamu, to sala la ka bien na vie parce que ngana tala yo so leka kutu. Wana so boleka so ki théâtre na bino boleki na lemba wana boleka ba communion so boningisa. To landa bino siko landa yo siko. Lorsque na ya mbona émission et à plaisir ça linga na plaisir ya makasi ya ko ya parce que to ozaka envie to évoluer kaka mambo ki epe kitoko. Elo ni etinda Souza. Alonga pembe na Muyombe gauche. Bon, omoni to koma na tamo, to kom na koma ki na tamo bo na koli. Na mo comprendre mambu, mabe na malamu en fait. Wana to zeba mwana mukie, moni na kozala mwana mukie, eza na ba réalité mususu to kutana na ona vie ezebele. Mais nga vraiment na regretta réalité wana te. À des fois mususu to kolo ba ona TVT to na ba na lelo, ça fait mal ma mususu. Mais à des façons vendu au regretté pété tant qu'on a collé on peut raisonner ma amsous on raisonner ma amsous donc on peut d'approcher comme avec un bon belé n'est comme rêver na so mbappé mutuka na sala pe boé na so que ça peut beau comme rêver ah oui donc et ça là que déjà na ba groupe ne ça ba théâtre à l'époque on a ba le te pour le na ebité na ba mambo na ebité à l'époque on a ils sont où mais là déjà l'eau na misisa biso ba fit ozana ba guerre d'esprit fi moi roya ngafuna sani na leka leki echuti ngafuna leka o déjà ce qu'on a coûté à l'époque là déjà na zaki kutu bo côte bo mekate po bino nyonso tu boye wana beaucoup tinga ah oui na comment est-ce qu'on réclamer na rompe na besoin mbongo bo pesa nga 1000 francs bo pesa nga ta mois 2000 to se comprendre que na place wana moni ce que ton ayo silika Muyombe gauche pas siliki abe abominga na film tanga abominga na film kanda wana na kesko pa mbonga bengeni nga Caleb na koti Sinark ton ça ba démarche kota Sinark ba comme bonde la na zonga ni mo cha comprendre non Souza a une raison fait topien mon point ni à comprendre ba que les production mon boy et ça li que production mon ba to boy kota Souza non photo zone c'est azo tant ba comme bonde la na zonga non mo lien ba mbongo na ba na scène démarche Sinark na kota Sinark et le ngolo ko za pour mbongo ba accélérer salaire ba accélérer nga mbongo yangwana ya yangwana na lumana à l'époque wana quoi si bon on peut ça na belete mais déranger peu président hey bon c'est les cas là déjà mais pourquoi sur le moment que je suis simba lokolo point na observer autre chose za ndenge na koloba te poso Muyombe neti ba sensation moko ezo sensation ni ah et que tu as songé
Alors rappelons mambo belé hein non. Bon, et rappelez à l'époque wana tous les non ba jeune fille. D'autres comme maman. A marqué yo muyombe gauche. Qu'on marquer c'est trop dur. Et ça qui est deuxième famille en fait. OK. Qu'on marquer c'est trop dur. Donc comment que tous alana bango mingi ke banda kuna biso. Monde ça. So on est biso à l'époque comme même que banda ko répéter lundi, samedi net banda répéter. Tac du lundi au vendredi. C'est beaucoup. Comment dit famille non? Comment vraiment deuxième famille bozalana bango. Et arrivé là pe na muyombe gauche ba ne ba zozinga za ba ba zozinga moya ba okende zate. Bokendeni. Alinga ngote. Te abando lingate. Et parmi l'opé longo la vie hein. Bon, pour le cas de la vie, en tout cas, on a évité. Déjà, à cause de l'année, on a raison, ils ont kawana. Déjà, biso to bando jouer bon vie attend qu'il y ait un zonzing. À combien de temps Maramususu qui biso to traîner de baloko. Il y a combien de jeux internationaux quoi, tu vois. Donc c'était comme ça. En plus, il y a une dernière vision déjà tant comme déjà qu'on a abaye qui est déjà groupe. C'est bon. Bon ma pe ko lenga ta muninga wa kuna voler biso kana loko. Te nga vraiment na nda lenga te. Non, na nda lenga te pour anine. Les que tu to zala bien ba ko sauter. To zala bien. Tant no beto li solo na to chaîne to ba to zala. To ka go même to banjo leka. To comme ba choc wana. Na biti bino à l'époque na biti lelo so bezo ko évoluer ndeni. Mais so bwana président vedi bwana président bino nyo sa groupe. Boke pas pour kabela bino ba 1000 ba 2000. Bon vivre bien. Bon bien net to ke pas ta match. Ah bon oui que net pas ta match bon. Non foot à lobby ba qui m'énerve. À l'époque ananga na zalana serna mo tante Denis mo. OK pas tante bon. Donc izala te ke o so qui est so bobo to ba ninga so ki ndeni na no izala penza te. Voilà, izala te après oui par président Caleb o Kotaka. Et banque ça côté pour nous avoir lingala sous avez français te sous avez théâtre moi vous me chassala mais ba bois kilo chez toi kuna avez français bon biso ndako kuna biso banque ça côté non ya ko mo ba français non banque 51 et banque 51 oyebi soka pour na français mais bit ndena vandia mais na ya wata pour na yebi pe la français te tilelo. Qu'est-ce que tu as clair? Pour ce qu'on a en français. Mais non, l'eau, c'est ça. Donc, français, quand il français, ils sont congolais. Ils ne pas parler, ils ne parlaient pas bien. Ils sont congolais. Non, pas congolaise. Donc, congolaise, ils sont donc, déjà à l'époque, sinon, ils étaient monté. So ba bibe nanga monga ni na ebe français te na sinak archifo to za na ba couper pe na bo kati be kala ba bite bandela to za ke bele alongwa kokoti la kati mambo te okuta banani ngo kuna okutaka toujours ba te bele ba na kutaka groupe na bango kande bazala bonga na kuta bango nyonso tout groupe on a groupe na bango nga pe na kuta bango nyonso ba mbaka bien très bien na pesi bango nyonso mbote ba mbanga bien président Caleb na pesi mbote na salaka 9 mois na sina bon umilate bon na umilate poani tant na sinak Caleb de myembe go chakome da ko menacer Caleb ba ko me ko swana et tout ce ko comme il kama mbongo koto ba chelinga mbongo vanda koto kuna ba chelinga mbongo zonga sko na bano que sko président Caleb mawa so na décevant et na zonga na gubo myembe gauche a sonné déjà trop koto pe a des fois musuba koti sika yo eka lelo principal et ça a bien pété bon na yo mona kaka na longwa na ngai na on a longwe na ngai on a sala pe na lumière babi ko longwa ka na comment problème yo na mamile chete sola bien très bien quel problème ani comment peut être likango kale to kaka yango longwe saka yo non. En tout cas, les mots, il y a un président, il y a un groupe. Il y a un groupe, il y a un hôtel. Nous coûtons ma bête. Nous avons un hôtel pour les lois. Nous avons un sinarque. À l'époque, on a biso nyo so gumu bimba. Tu as vu que le président, moi, si na likangote. Madame,
na yo kana ngate ko kala balinga film o botoni non atanga mbongo jamais déjà na bossa ne lo mole ke tunga kala bito yebana na groupe mete ngana zeki te to me do shele kala ba benga ngwa bisa a koto bo sai bien tan fe bo sa on comprend kala ba benga ko déjà benga nga déjà wana kutu sinar ke na kutu bandiki wana utaka Nigeria si je me trompe pas donc ezaki te ke na groupe na président de na yaki wana to yebani me muta bengela nga président Caleb pour na yo kutu zala mbongi parce que mbongi na président Caleb azaba camarade makasi mais ngane pe to ba sula so te to mo chez de ki a kutu ko sel ma be mi mo to sel na bo même c'est to bo sa kutu bo za bo to ba no sula bien mais dérange ka est absence na yo Caleb dérange ka est raison. Oui. Parce que si le loyer a raison, mais le bas raison. Si. Je suis avec qui? Au moins, na kuba mimi ngo shanda so mbongo beleke sima. Siko kuna na bado déclarer mbongo ya mukie. Côté sous na ye, na zo sou mbongo mukie ko le kabisika na wuti. Déjà l'époque wana na wuta ko zone na ba tournage na glimi. Omona. Siko yo sala ke kuba mimi gauche ba ko poser mbongo ebele na zone. Côté sinar ke pe na bato balingi tikala ba ke pe yango dochi. Tout le monde a la mbongo ba proposer na côté za mukie côté on essaie de so na bina songa non de ce bon ça président Caleb passe ma case parce que aza bato baza rare mingi na vie président Caleb to ba rare nani non président Caleb ozali rare nani ngana yeba na déjà bato ba belela nga déjà souza ce qu'on a une groupe na tu vois les gens dit les gens parlent de n'importe quoi mais ils supportent ça bato ba oloba n'importe quoi ndeti nini oh it's mangamucho ba mwasa Caleb alongo ba mbigo sa mwasa alongo ba mbigo mwasa ya comme ya Caleb mais bande ko supportant moi ce n'est pas tout na yo jamais tout na ngande ni to kutana na musala so musala si to panzani ete so comme tout na ngande ndongo yoka na piso to no yoka ba oloba ye pas za mkolo ba ndepo yoka ete so comme ndeko supporter mko musuku ba benye tipe à l'époque, nous avons si je me trompe pas, à l'époque, même peut-être le son non pas. Nous nous gauche avant dîner, nous nous chambre ça ça bon na ba yo tuna ngapeno, nge sanzo to ngamo na kota ko ba nous ko nyoso wana. Kala ba si pota kinga. Ya moni na suka na ona boya pena kina zonga na buba ni gauche. Mala mo kutu na sala buku. Ya moni loko ba na sala buku. Na on te kona sina que na zai mal à l'aise, au son de non. Voilà, merci à nos abonnés à Congo Liziba TV. Nous avons une actrice Nabiso Souza, au début, Iguette Souza, Toro Souane plus, Toro qui moi, qui vers la fin, il chité Nabiso, et ça, quand ils ont une polémique, des problèmes, parce que ça rare de filles Oyo. Peut-être que à côté de mon dans une belle benga ba kokala na epete. Si le père ozoko kanise be bazo konga ba les chèques, ozomoni bozo tambola, bozo komi tambola. Azo joué à ça la succès, à ça la mambe belé, azo évolué penza kitoko. Sous un âge à 10 ans, il n'a pas sima. Na âge à 10 ans, 11 à 12 ans, muyombe gauche. Au bandara, au linga pika na théâtre, hein. Mon bain non liboso, ça y a na théâtre, hein. Non, nazara na théâtre. Azala pe comédien. Mon bal en théâtre. Bon, tout ce qui est sur la terre, il est moto à des végéras Souza. Merci votre comprendre. Mon bal on linga na théâtre, mon bal en bien na théâtre. Na salle a déjà théâtre à l'époque mais où a peso uzara na théâtre, mon bal à théâtre. Na mobali pena na linga pena mobali pena ba pena ke na lingi pena mobali donc na yo sana na linga ndina kwa na kudefu j'ai 12 ans 13 ans nous allons on va voir sakana na yo ni ndo sapelo déjà na biso le mole ke tu biso le pop wana dès que tu biso le pop wana bo pexi poina loba biso déjà le pop wana le ke tu to bana ko bimate pendant au bimate ok
nakeno mpo mobali ndeni eza na biso kaka batournage ndako nana lumière nde olobi spécialisation lisono ya poto okendaka poto ndeni toyeba ti si toswana toyeba na vérité tokoswana biso pose suza déjà abotaka toka mpe osemo ozwa mwa engagement moko mpe obalaka esprit sono libala yango eleka no ezala na ndeni na moto amemaka wa poto ye kaka voilà ok Jojo bato ebeye balinga bayeba susu akenda poto ndeni oui nakenda poto eza nakoloba ngo eza ke nzambe moto apermetanaki poto ezalaki ndenge nini eza inutile naloba non mpo babi odecevoir moto abengimi mao na poto si oyo biso toyebi te soki babe te biso malokuta mais explike soki toyeba sikoyo moto amemao na poto ti lelo alelaka oyo shoka ye explike biso na kenini poto yango mobali amemaka te nakenda poto mpo mobali te eza camarade na nga moko nono ngongo napesi yo mbote bisika ozali ma copine ntango ake poto akomi eumela te nde alukelanga bamatch ka nde ezalaka eza tele moye naloba ngo eza te nde yango nga mpe nakendaka otikaka mwana natiki mwana déjà landa kala depuis yanga nakendaka na 2013 mwana aya na 2015 aya kala va déterminer groupe Nana Lumière combien d'années déjà Nana Lumière toumeli Nana Lumière toumeli vraiment donc on a longwe Sinark na scène Nana Lumière lelo déjà to qui dana ba 25 ans bazaka kati lelo oui le groupe est en toza toujours na Congo Web na pesi président Chabani Record bonjour donc toza wana na Congo Web toza la wana chaque vendredi na 22h lundi na 9h donc toza wana toujours na Congo Web. Voilà, merci. Voilà, merci d'avoir abonné tout au la biso. Tom déjà vers la fin de l'émission na biso. Vous comprenez moi les colons moi mboula et ça les biso plaisir ya ko ya mbayo to ebité. Est-ce que des choses y beaucoup tani président na yo muyombe gauche? En tout cas na ki le deuxième jour na normalement na ki matanga papa na pena na moni mutu te lukuta mabete. Na kutena na mutu monte mais nzamba sa grâce to kutana. Boso la WhatsApp bobengana ka? To bengana te. Pourquoi? Il est autant. Tant que ça, numéro, on a un numéro, on était. Et Luka Pété, qui a un numéro à papa. Papa, il y a un pototi. Il y a un pototi. Et bien, plan d'état poto, c'est compliqué. Mais ça, bien, on a sous à côté la papa, naé. Son zamba sungi. Ah, son zamba sungi vraiment na okende. Na kolo ba na okete, mais na okende. Zamba soit sungi na okende. Na oketa la, na oketa pe Caleb, ka yete, na pe na bate bela otala. On t'a Caleb, on t'a oh, même les choses de ce qu'il a rapporté, mamie va t'avancer. Ah, c'est bien. Au côté la caméra na biso, biso, banda ou bandi vie artistique na yo, on a monde à comédie, ils en a mutuni oya shoka suza. Malgré les cas, en tout cas, na mon kilito vivato na bato belé ba shokanga. Mais nous t'as choqué à ma casse si c'est le cas déjà. Il y a 5 ans de pardon. N'a autant à composer si ça sert à rien. N'a autant à composer. Bah tout ça, bah choquant à ma casse, c'est ça qu'on a Nana Lumière, on a peine à ça la vie. À l'époque, bah fille, on a un bango. Bon, c'est le cas déjà. On a un groupe, Tom Sran, on a un débat, comment on dirait. Moi ba concurrence mo bozanga tina o ba yebi na ba musala ngote ba wana kutu normal ezaki na normal et tout bon c'est le cas mais on choqué nga c'est le cas là naza maman j'ai fait ma vie tranquille tout le monde fait sa vie donc na mutu te qui a dérangé nga to a choqué nga to non exact
Le notamment on a vu sur le théâtre le jeu évolué les lots qui ont la on fait la félicitation na banani andeng ba ça musala na pour na ba groupe nyonso na ba chaîne nyonso na ba chaîne nyonso leketu PD lekimki basé belé na ba chaîne nyonso Belle Vie Sila Dinana chaîne pe qui bien basé belé attends la chaîne oh ya bobo manoka et bimi en trois histoire kito donc basé belé vous savez que kitoko en trois félicitations na ba artiste na ba star tout ah oui non kende non tala ka temps non kende non ça problème te biso batama boketi biso bina batama boke penzo ka bina batama boke Nzambe oyiba nzembo wana biso te bato banda osala ngo ezala ba fan ezala ba fan nasalaki dio na bandeko mo basalaki nzembo wana esalenga bien nakanisi à l'époque wana ezalaka nzembo wana so ebanduka mokili nie biso l'époque na biso ezala te ezala te tenga na mambo wana te l'époque na biso ezala te te biso odosa c'est normal bon ezala style amuyembe gauche ezala nango bon ezala ndenge ya ba création na ye en fait style na ye yango wana natali ta ye na oyeba te oh leketu eloko natali te na olobani oh nabalukele na nini oh leketu oza motu mabe merci trop déjà la suite de l'émission c'est un plaisir ya kozwa awa dans 2 semaines au EP j'espère que soit on vous allez pas production d'amis voilà pour ça numéro to EP ça dérange pas oui pas de problème et ça l'émission Penza bien moi quelques dédicaces na batu combien d'enfants déjà na maman bana belé na maman bana belé na mukolo ndina bo mukolo omona te d'abord je comme bali mon avis va arrêter atilelo est-ce que na kitoko ah bon bon na ebite so le bina na kitoko pe na ngoza pe na batu na choka tam subo mono choqué na onte me ya mono on peut choquer donc eza ndenga mokili na kolo bateki na choka muntu non eza ndenga mokili na tire à vie en fait tu vois donc c'est ça quelques dédicaces mais message on y kati ndenge en tout cas kati sans polémique eleki kitoko bolimbisanga so na lobi mabe tam subo balba ta lobi mabe bolimbisa vraiment et maramusu pe na bosani eleka kala lelo tokoli donc c'est ça barobe nanga ne ezalaka bien ezalaka bien lono za équipe de chatali ya bengi au jouer pour rivera pe osa elo moko ba pièce na bino osala osanga na bino nyonso osala pe pièce moko boye ba artère tout ya kala mbe gauche bon nga souci na ngai ezalaki lelo so nzamba tikaka mbonga azala mofi nde na ye bombela to badi tournage parce que ezalaka projet na biso bale na ye ah ouais atika bana ozita ontala bana mbongo notoya oza na idée na bango mais bana mbongo omona mais gauche ndo omona te non omona pe vie gauche non omona vie gauche te bwana merci à nos abonnés pour l'invre dimo non omona Maman Fatouma Djouma, Maman Fatouma, là, on a des succès, ça vous dit pas forcé. Merci Nabi, nous avons dédié ça pour moi, chérie. Non, c'est le mort. On va venir pour la bouffe. Attends, chérie. Bébé, mon chouchou. Nous sommes pour le bouche le quota. Ta chérie, attends, calme. Vous n'avez pas trop des artistes, pas milliers d'artistes dans poto, pas ni non à quoi na yo. Bon, na poto de tous à musique comme ça. Ah oui. Si. On a vu les soso. Là dans 77 ça 30. OK. Il y a Paris. Non, on a 45 minutes à garder. Paris, on va Saint-Denis. Ça de France. Eh, Louis Saint-Denis, quand c'est chaud. Chaud, on a ça la émission.
Quand on est à Paris, merci Souza, merci Nayo. Pesa ba mbote na bato Nayo. Non makasi pour nous. La pesi mbote vraiment. Ya rinzi là. Wana paratongo ya paratongo ya rinzi là Michou Mishka na pe ba mbote belé. Yu salon la risa kaniki ya yu. Bon là ta pour ba ko fesi. En tout cas, tanti nono nyanga sa ba biso ebele. En tout cas la bosanité la bakino so pa na biso. Kabasele, Moza, Karine, mon famille na Modima. Nathan, biso. Benza biso. Ba biso ebele nana lumière mobimba. Na pesi bilo ba moto ebele, président Chabani Record. Bonjour papa, nabi ke to mona na nzamba o permettre. Donc vous avez parti en union ça. Non. OK. Na pièce de mon asatala pa na lumière au débandé la zalaka aveugle. Ce que on a dinga mingi akufa siska mone pe na linga ka sadike zotelo tina moi na Congo na zala fa do de pekale. Nous sommes là na poto na kende kufa na ona zala la poto na ta yo simbate na zala fa na de pekala. Na landaka ye dimanche so kwa ba wela na Caleb tout mutu moko bweza ki guerre ngita non sali parcours na yo ça dit que tout dinga pe tu rappelles l'autre sali mo chaîne YouTube moko bo ceux qui za tout pouvoir avoir pour promouvoir sur chaîne YouTube surtout na ba acteur pour sangisa ka batu au moins ils ont déjà combo parce que artiste c'est la taper maka so yo moko yo s'impose comprendre que les choses c'est mon sur YouTube on za na ngara tu bien mais ils ont un problème Boostan monde kaka Boostan mo sala pesa parce que ça va na sima nous ça va évoluer sur makasi nous a facilité on est au sala wana merci Nayo merci na papa Paul Fikipo merci na Exodus merci aussi na Jonathan Dario aussi va biso président ba coach va goler aux argolés wa bisa on peut ça rester voilà merci Navino, merci na batutu bolinga Kevin pendant les jours. On appelle linga. Déjà le 30 juin, le 30 juin tout ça na Chine wana na Jérémy Chabani na Mimi Kabongo communauté tout ya ba Congolais bolinga ba Chine bolinga ba artiste là nous tozo sala wana pona ko fête indépendance na Chine. Na ngwazu wana Dani Chandu toza le 30 juin na Mimi Kabongo na Jérémy Chabani. Merci Nayo la star Souza, merci. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.